Oui, bandeko na nga na pesa ka ba conseil moke hein. Oui, bandeko na ngai eza na mutu mususu ozomona ye azosala commerce. Commerce abandi oka sikwa komi komatala ba business class. Akomi kopiolola ke aza mutu mbongo aza nini. Commerce ezelo pasi bandeko na nga. So bomoni mutu azosala commerce azoloba n'importe quoi ko matala ba business class abandika commerce muke mbala ata inane kokite. En tout cas, il faut que ça l'attention. Et ça la mutu mususu po mona ya sali moi maison d'habillement moko. Mais nzoka la sima maison d'habillement abatami na makambo ebele. Yango wana to landaka batute. Hein na kati ya maison d'habillement mona mutu aoteka na eta msubilo kama be, aoteka na eta msusu ba drogue, aosala makambo mabe. Mais azolakisa bino kazo sala business. Siko so landi mutu bongo osimba touche. To landaka batute. Commerce eza bongo passe. Tu peux pas na bon commerce peut-être 20 ans de muta CP na bon commerce parce que moi commerce mutu soka bandi commerce asala akala posa kende liboso ko sala folie na bon na été boke bana bato bazala bandika sikwa bando sala folie azolo ba ke commerce na mutu ezo futa non bota na si eloko musu ezali merci.